La balle aussi, à moi, le quête de tout ami, moi, mon cœur. Voilà. Moi, le quête est à moi, en dame. Moi, le quête est à moi, en dame. La bosse na thème. Et à kaka, moi, en dame. Talaga, yomoko. Moi, c'est du toko, moi, la du toko, mais. Mi bateli ma classe, ma balle ici. Ma balle ici, donc. Et ça, la place que tu as la lettre, il y a vraiment la caprice, la tout, la message, la bon. Vous avez ma classe, ma caboli facture, ma possible de la lati bijou. La lati ici, moi, je vais maintenant, parce que vous m'avez balle. Si avant de prendre là, je vais pas battre. Mais est-ce que vous m'avez balle? Parce que biso to outil vraiment na ba vie pe à moi des ordres moto te monya on peut lever ati na moto donc ya ti les amis et bali oza molonga ni nayo osali foyer nayo boti bana nayo yango wana ndi valeur ata la PCT za origine à conseil bien on malamu félicitations ensemble sana bolembo oyo yo qui solitaire azalaka accordé par ba grand frère na et tout. Donc moi na zuizemité, moi na sécurité, moi na ba rapporté. Lelo honoré biso. Donc d'abord on a une félicitation. Libala qui se liba les alaka prière, qui se liba les prières. Tes prières liboso. Moi soyez bi le sambo, moi soyez bi ko sambe la moi soyez protéger libota na e même mobali na e même ibana na e na vie soza na vie de prière té soza na vie de prière té ata obali millionnaire lobi libala ne ko kufa mama if love is crazy love is funny nanu ba mona loboko na nzambe te yeba ete ngonga na bino ekoki pour vivre yango église ya Ozana eza déjà ouvert na kati ya Paris bato ba blocage ba yaki babiki bato ba maladie ba yaki babiki bato ya AVC babiki bato ba hémorroïde babiki autiste babiki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bana nzambe ngai na yaki awa na veille passé après à Kosala AVC depuis novembre 2024. Nayaki na Cannes, na tambola na Cannes, mais l'air papa sambele lingai na trikan, kobima awa na simbaki sukante. Et puis des akiwana nazaki na kokai kotelema 2 minutes ezalakate. Kaka su na tele mon il faut na fanda. Mais ce qu'on a comme kotambola na kotelema ta journée mon biba. La kolobeze pele. Amen amen. Nzambe azamu makasi. Ngamu konaza témoignage vivant. Amen. Nzamba salele ko le kalsus. Amen. On t'aime très fort pour la gloire. Alléluia bandeko na yebo tatola. Nzamba Ozana po nzamba sali makama minene na bomo inanga na ndako nanga surtout na mwana nanga mukie na yaki na ba problème donc na yaki na rendez-vous sur rendez-vous. Ok, qui n'est pas orthophoniste, qui n'est pas psychomotricienne, qui n'est pas pédopsychiatre, n'a pas solution. Tant on a qui témoigne maman Thérèse, n'a maman Thérèse. Après on a papa Moïse, n'a pas été même comment à l'aéroport à rappeler naï, pas que bandanga ba suivi na téléphone. Si tant ayaki na Bretigny, na même qui bana, ayaki na Saint-Denis, a pas ayaki na 3e fois, na même qui bana, maman mwana malobe fungwami et fungwami a commis bilingue. Azela ba même lingala na français mais lingala ndé muteleki. Au moins la moi la 4 ans au Sengo, Dini au Salanga Semoul. Donc, na kumisi Nzambe. Parce que, bah, suivi nous sur un pédo, machin, pédo psychologue, pédo, et ça coûte trop cher. Et puis, il fallait qu'il y ait un suivre, il fallait qu'il poser diagnostic. Si quoi, bah, comment ça, on a pic-pong. Si on a pas un psychiatre, on a dit que, bah, lui, on a poser diagnostic sur moi, bah, finalement, c'est quoi le problème? Au moins, non, qu'il n'y ait pas un psychomotricienne. Bah, comment tinda tinanga blanc, bah, pour qu'à souter, bah, bisou, le kamba sala te. Oh, bah, sala, et ça sous yangote, donc, bah, moi, sunde, bah, poser diagnostic et à souter.
fallait qu'il va poser diagnostic na bango ya autisme mais sikoyo tellement que mwana a commis conscient a commis ba makambo nyonso po na zaki même kobanga na bi même l'école ba yipsenga déjà bi soki ane azongeli biso na couche to zoité donc mwana a commis propre donc incroyable donc makambo nyonso et ça accéléré na niveau moko gamba la directive ya église kati na Paris ya Ozana contacter Maman Thérèse Matondo boya ebele bosambela katango ebele bobika kate ngonga na bino ekoki bobika église ya Ozana ezali terminus esika mwana na mwana moto na moto abikaka chaque dimanche après culte tozali na ba délivrance tolandelaka moto na moto moko na moko na ba suivi boya ebele église eza ouvert na kati ya Paris tozozela bino na moto. Effectivement, nous avons dit le candidat, mais comment dire, tu répondais à qui non. Tu répondais à qui parce que ils sont à la juif, ils sont à la mort. C'est-à-dire, au nom des deux familles aussi. Comment on a gagné, Pierrot, Kabé, Matési, Nazali bokilo ya sanga bongo na gauche na ngai nazali pe na droite on se présenter bongo na moko comme ça boye na sima na on peut se présenter comme ça tu dis vraiment avec qui on a affaire après ton fonction Alexis Boulimo donc Samba Congo, tu es congolais? Tu as un banane ni balé. Voilà. On complète bon, ngai tata naza mundibu ya Mbanzango Congo Central. Donc c'est que le Bali aza mundibu mu Congo. Musikongo. Et alors, pour que les gens un peu rapidement, dans le Canada, la réponse que fait ça qui dit non. Liste ya babien ya babiloko esalaka dot epai na biso liste ya babien ya dot otindelaki bino nayebi te soki oza nango ezali nalingi na moto harmonize totala soki liste oyo nga naza nango na oyo ya bino eza ndenge moko ta mosusu biso changeali biloko mibale to misato tolingi totanga yango nano totala soki ekokana nazobanda na kote ya papa. Voilà. Osengaki costume, chemise, cinglet, ceinture, pena cravate. Ok. Paire moko ya chaussure, taille 42. Ok. Super wax hollandais. Ok. Ouverture. Ok. Collement ou bien 5 lampes rechargeables. Ok. Dame Jeanne, il y a 20. Valise moko ya poisson fumé. Bidon moko ya huile de palme.
machette Tramontina. Et 5 casiers, 5 sachets plutôt à sucre. Na boîte il y a café, tout il y a thé. Côté Masanga, tout ça qui le cola, 25 casiers, 20 il y a bière et puis 5 il y a sucré. Puis tout ça qui na chèvre mon côté à bas. Côté à maman, tout ça qui super wax hollandais moko. Puis il y a babouche moko taille 39. Et puis mouchoir de tête, chaînette en or, montre et boucle d'oreille en or. Pour ceux qui carton moko ya makaya ou ambassade. Pour ceux qui sac moko ya mungwa, et na sac moko ya loso. Pour ceux qui nous moko monene na ma famille, na bassin moko monene na libala mosema. Pour ceux qui 5 sachets à sucre, na boîte moko ya miliki. Il y a 2,5 kg. Et puis aussi, il y a un carton de savon de coque. Na mongalo. Baksalite Congo, il y a H moko. 10 litres d'huile de palme, de couverture de lion, 15 casiers, il y a bière 10 sucré 5. Sikawa, côté dot, c'est là du cola, 1500 $. Yango, ceux qui battent comme les après, nous pouvons déjà procéder à la remise. Tout est là pour moi, maintenant, côté à papa. Côté à papa, Kazaka. C'est beau. Papa. Nous allons le côté papa. Numéro 4. Il y a un endroit. Non, pas ça. On les dit à 6. 6. Sur la table. Il faut déposer. Numéro 6, d'argent. Numéro 6, d'argent. Numéro 6, d'argent. Donc on a eu 1. Costume, comment
Costume, chemise. Costume, chemise. Singlet. Oh, ceinture. Numéro 1 au moins il est bien. Costume, chemise, singlet. Costume, chemise, singlet, ceinture en cravate. Chemise, singlet, cravate. Ça c'est le numéro 1. Numéro 2. Chaussures 40 de la 40. Chaussures 42. Ok, c'est bien. Numéro 3. Oh, c'est le côté à papa. C'est bon. C'est bon, ok. C'est bon. Couverture. Dans le jeune état, valise à poisson. Thomas, c'est une valise à poisson. Poisson, Poisson fumé. Fumé. Ok. Comment on a fait Numéro 8. Bidon où il faut les femmes. Numéro 9, machette Tramontina. Numéro 10, 5 sachets sucre, plus boîte de lait et boîte de café. Ok, tu vas la bonne, tu vas la bonne. 5 déjà, ils ont la 4. Ok. Et 10 à l'intérieur. Non, on a la 5, 5 ils ont la buisson. Boîte à café. Pardon? Les deux ont la café au 20. Oh, ça va, voilà. On passe, c'est bon déjà. 11 de sauter à moi. 11 de sauter, 12. 11 de sauter, tu es à 12. 12. Ça, ça va, ça va déjà passer. Tu n'as qu'une accommodation centrale, tu dois battre l'accommodation centrale. Ils ont une activité, ils ont un là. Bon. Embouteillage, tu ne peux pas tirer les coups de Nanzela, il y a un comité. Ah, on va tirer qui est là. Si vous voulez comment on peut s'attendre, mais on peut s'en montrer. Comme il y a un petit peu. C'est là, c'est pour la mine, il est temps de la carte. Il est sur le bas, la chose,
Yes, vous allez dire ça. C'est quand même le mot que moi Non, nani yebi sanga musuke. kama dimba. Nakoya nango. Nana yebi sanga nakoya nango soit mukolotel to avant mukolotel. Te wala to yebisa si. Sikoyo kanani, to yebisa si. Sikoyo toko sotana. Omana yepa na. Mona ye mubimba. Na ye mubimba donc taba wana timu ko na oyeba nsana kona ya kutika no ya kutika mbili. Oli ezala lisese moko baloba. Moto oyo bakuwa kila mani ya moto. Hapana hata mwana sio asiko pama ya pinga. Sikoyo bakolo basundo. Tamu suna sina vibao kama ndingi mwana yoyo yebite. Ya mwana na lobibo. Siko awa. Sio comme la monde du zit. Babi na monde du zit. Obi luzit. Na ebi luzit très bien. OK. Luzit wana ba comment tous ala ngo. Donc bana ngone banga tikanga sur sorti na sofa. Pour l'endo wana ba kongo bana. Donc comme tu me sais ndengo monika ya biso yawa ndengo mona kana yo tikamo. Mais la zone est satisfaite. Tout sauter là non bon tout zonga pas si. Il y a pas de chose. 11 de sauter. 12 loko le bito to sauter na nous. To longo ma matata. To zonga na 11 sima. D'accord. To ke na mama. Super work sur l'année. Super work sur l'année. Moko. Voilà mon pesa. Super WhatsApp. Ah, namona écouter. Ngala ozo itata mwasi. Kasi papa le molane ko ya ye. Oui, sangana te. Bana maso mbali atela sangisi. OK. Sapato. Père à babouche. Père à babouche, numéro 39. Bon, tous les kits au yaro sont là, les tabalougango. Chaînette, na boucle d'oreille. Chaînette montre. Un boucle d'oreille. OK, wana en or. Wana en or. Wana ils entre parenthèses. Donc bon, que papa oswana yaya. Boswana yaya. Boswana yaya. Wa to sauter boswana yaya. Tous les. Ozo confirmer na bien sûr na sona yaya na kumanisi. Nam dans le bayaya ça se passe ngap na lo bana ça se place. Na banga ngade na lo bana makamba solo. Nazo banatina po moni entre bana mahomele ka mwa mingi o to lo baka. Nazo lo bana bo sembo na miso na yo na miso ya yaya na lobi oswana yaya. Yo ni magaya te. Ah OK. Ah oui OK moi. Moi moi on te mala kiti. Affaire à libala et sembo. Affaire à libala. Bon to be tsandeni. To bo kisa. O mo la meso. Mwene. Ni lo bani. O mo na miso na bidati. Yo affaire libala chati mais naipe. Bon la meso mwene. Uluwe bane kote. O monda. Malam tuleki. Massage. Ambassade, pour l'équipe. 5. Un sac de sel. Sac du sel. Sac du sel. Tu vas voir un sac de riz. Un sac de mouma, un sac de riz, on va l'osso. On va le l'osso. Maman. Et voilà moi on a dit ça. Ngana kiremiawa na mobali ya solo. Ngana ta mobali ya solo na kiremiawa. Ngana akolo bana si mwa mwa. Odi omonga pinzati na stembo na tiri pinzati. Amen. Ngisaka lo sopesi. Manager yangu wala. Oh, saka lo sope de pesi. Mungu. Nasaka munga de pesi. Marmite 6. Marmite à ma famille. Na grand bassin par Bousson.
Bien. Montre à moi. Ah ouais, je vois 5 sachets à sucre déjà. Voilà. Boîte il y a 1000. Batika kota. Savon. Savon, carton savon mon maman. Savon les coques mon maman. Savon les coques mon maman. Il faut le 9. 9 mais attends, il y a toujours un problème. 9 n'a toujours un problème. Nous avons un problème. Là, on a un problème. Pour moi, on a un problème. Na ngonyo nyonso na pesa ba dikotika na mutu akotika na nzela akwesi eloko moko mutu akotika mo akwesi eloko moko ayebaki même pas ki akwesi eloko moko nana yango kofana kwa toma komela mais pisiki biloko boye moko ekwende mo ezali on ekweyaki na transport abo likambo te lokola ezali likambo esengosengo akoboyanga te mpo na eloko wana ekweyi naza na Congo mais H bakozaki yango nasombaki yango bakozaki yango Ce n'est pas ici. L'autre personne a montré tout à l'heure. Parce que nous avons signalé que Bako ici à quoi. Nous avons signalé pour quand on a fait ça, on comprend que on peut savoir, on peut savoir bon, on peut savoir bon numéro. Sur les disques de commune à 10 d'argent 20 rouge. Tozon, on va tout sauter en tozon. 11, 25 litres à huile végétale. 10 huile de palme, c'est ça. Panda. Agilité dans la 4 heures. La 4 heures. La 4 heures, c'est la 10. Là, on a fait sinon. Là, on a fait 5. On peut mettre la main dans le cas de la commission. Là, avec qui te faut qu'il y ait ma copine de famille. Là, on tire à un litre. On fait ça. Ah, bon, on fait ça. On a écouté. On a fait ça. 12, ouverture à Lyon. Nous sommes à 13, les places au euro, on a tout sauté. Avant tous les cas, nous sommes à Photozone à la liste. nous sommes à la liste. Nous sommes à la papa. Les papas. Deux, il y a maman. Deuxième. Faire des babouches. Numéro 3. Numéro 39. Numéro 39, Ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte. ok. Alors, c'est aussi, maman a 6, madame.
totali na zongi pa papa. Papa toujours na point. Nazongi na point ya masala. Mais eza leloko moko oyo ngai naloba. Oyo ngai nalobaki na mwasi na nga akoma te. Totala na ezangwa mwa motambo moko natiaki monzoki okui na kati. Nakomeli bino kimbundi ya mama. J'ai fait exprès à comment ma frère couture. Ok. Ça il est exprès que la commis à l'autre. Parce qu'on a mon yo bi ma wona zo ngi sa papa. Na mi pili akwela mutambo na. Toni. Wa motuna. Ok, na yana. Ya bola. Ngai na episode na ndamu tozi. Ba respect. Na ninaka kuma lolendo di. Na za respect mais na za lolendo di. Na yeba ki ah bonga singa kaka Hollande akomi bonga frère ya nini te Jésus na tiango na bebisi kutini oyo ya senga ya mona kopesa na za lolendo te na za na ordre na logique to na pesi ka oyo senga na boy problème Oni na lobibo. Oni na lobibo Kalate. Kalate tozali na mwana biso moko abalaki libane. Non, mwana biso moko ya libane nde abali congolais. Et pas balibane bazala culture moko. Culture wana ezala mobali biso bayi kobala na famille. C'est béni moko atilo fatombo. Là, la belle famille est sûre qu'en cas de problème, elle peut défendre moi. Et alors, Bissopé, tu as rappelé dans ma campagne, tu as dit que tu as la réaction. Est-ce que, à favoriser la fierté, tu as dit non, 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 continue là. Au moins, tu as dit bon, ils ont deux mots. Bon, nous avons kilo européen. Kilo, voilà. Ils ont les loyaux, na leki. Comment n'a pas dit ça, il m'a dit n'a pas beaucoup de millions d'euros. N'a pas le pas beaucoup de millions d'euros à 100 millions pour l'instant, ça va pas. Non, non, non. Tant aux hommes, ils sont fous, ils sont à n'ayez qui n'ayez millions d'euros. Il y a un moment où il n'a pas la télé, je me suis dit, total, non. Parce que dans ma communion, c'est toujours, on va voir les non-dits, les angaratés. Les non-dits, les angaratés. On va la tarouiller, Namboka, Koumou, à Robima Pambate, la chambre, n'a pas eu sur la naïo. Donc, on va monter la papier. Mais yo monta mozo ebitya ke ndenge nazo kota boye na kota na kazi. Pour moi bimana ndaba osula na ngai na tie mususu. Pour na pesa déjà on voit na tie mususu. Ako comment on a papier. Yango biso beto tala tota la ena. Est-ce que ako pesa bokilo ne lokumu to komangote. Na bi bientôt si ama to komaki amote. Aussi ici, merci. Mama ya no. Quand on va aller au la présentation ici là yo kuti na mboka nini mboka na nini bokote ngana pese mboka na nani hein bon côté ngana pese mboka na nani na pesa ngo bien na uti na mbanzangu yo uti na bon côté na uti na mbanzangu biso tozana lolenge tutamu samata kala mingi te ndeko mosusu autaki kosala makambo oyo naza na problème sérieux na libala na ye po azalaki lolenge alakisaki makambo oyo basengaki ye te écoute cher babikola aza lolendo alakisi biso lolendo tokolakisa aza lelo na problème bana mpona makambo mike biso na mbanzango tosakala na makambo oyo yango tosengaka liste yango na ebandeli tovérifiaki liste ntango toverifie mpo tosasire ke toza en ordre lokwa toza en ordre omati osali bosebe naza en ordre oyo opesaki nga na korespecte lo makasi pour la kilo, alors il pose un kilo. Pour le cas pour le bien dans ça, na boui makambo. Pour na éviter, pour te couper dans le lobby, te couper dans le sous les lots. Donc, pardon, yo outil bon côté, na respecter coutume dans le bon côté, je peux respecter coutume dans la bandango. Tout ça là, oh yo va couper sur la papier, on te sait na beaucoup sur liste, ya makambo bilo mwana ngo musenga. Tout ça na sudwa. Na ukasema Mungu kila kanisa siku nyingi mwasi na leo surtout que au kilo
bien on limemia limemia donc on peut ça le kum maman tata mwasi soki okopesa liputa okopesa bakalcule ebele na motu te soki akosala ndenge nini kolaka liputa ezalaka yo moko mingi obake comme napesi tata mwasi liputa akolata ngo ndenge nini po alata ngo ifatonga okopesa ekwaso na motu te po eso olingi opesi lokumu epa tata mwasi okomisi mpe mama mokilo okopesa ekwaso na motu te okofacilite nyonso ata asengaki yo te ngoba te po tata mwasi asepela po mama azala na asepela mpe lambala ya so ekotaka na nzoto na ye na facilite atunga yo okoseka yo te nangi même na bakise omoni même côté ya tata mwasi makambo tolobi yango te mais tolobi yango côté ya mama parce que wana ezali nakoloba na bokoko na biso presque na RDC mobima eloko wana esalamaka ndenge na bandi mosala salaire na nga liboso nazwi nasombeli tata mwasi na ngai liputa na fuka ke na tikili moni wana bolenge minasala plaisir na tata mwasi osali eloko moko nakotonga ngo na maboko nabi limbisa limbisa nakokisi na nga wana nabandiki nakosala liloba limisa te nakobosana te ntina kokufa abiso oyo nabeti tolo kozo na nsima nazobeto na mokongo okende liboso nabetanga mbala misato na mokongo okende liboso wana eza nakangi kaka parenthèse na ngai epuis soki tokokoba tozokoba na biso nasepeli na maloba olobi mpo olobi ntango olingi okende na yo tata mwasi wabi obosani eloko moko ituni nini olobi na otonga ngo na maboko olobaki nini lingisa ape nalobi na yo lingisa na oswala na mama na suka wana okitinga motema wana nde okitinga motema donc sikawa ntango mpe osola na mama obosana H na ye te bosola mpe kana H yango wana mama kasi sawa ngana pembe sikoyo na botika mpe osola na mwasi na nka boye te fona zala bana mokili linga mwasi ya moko mona elengi ya mokili nga moko nalobaki na ebandela ya bolingo naye okutawa na okabola bino te tokosola bisanga namonamona nayoka nini ozolobaeske i moko boyenaobakisa te okoyoka kote kuna mpenza na ndimaka jalousie nanga ok merci wana nayebi mongo na mwasi nayebi sikoyo tozongi na liste ya liboso totikalaki makambo 11 ezalaki boisson et puis na chèvre peut que tu as en latence aussi ça donne le camo ya masanga donc côté à papa c'est là qui 25 casiers donc 20 à bière et puis 5 à sucré et puis côté à maman c'est là qui 10 casiers et à bière et 5 casiers à sucré donc ce qui fait dans l'ensemble 10 casiers et à sucré na 30 casiers et à bière ça fait en tout cas merci beaucoup tozotaki mpo wana mpo ntango nazongisa ntango natindaki mokanda nakomaki bien na mokanda nakoya kosolola mpe kosala remise kosolingo oloba nakoya eza na bapoint mosusu tosolola avant nasala remise bapoint nyonso nazalaki na likambo ya kosala te toleki mbala moko mais awa ntango nasotaki mpo fale tosolola point 11 ya papa yango wana mpe ye point 13 ya mama masanga nyonso okabwana bolingo makasi yango tata na mama na kosangisa bino kaka mbala moko masanga nyonso namoni eza 40 qui fait 10 citrés na 30 bière alors na lisolo nanga nalingaki boye nabongiseli yo boye tata ndenge osengi na 25 20 bières na 5 citrés nazopesa yo nazopesa yo
20 à Pambolé, les 25 là sur 20. Dans le moli 2 sucrés, dans le moli 3 bières. Au lieu de la 25, au total, on a fait ça 20. N'ayez pas maman, non, ça nous sommes pas morts pour toujours. N'ayez pas maman, maman c'est 10 bières, dans 5 sucrés, ça 15. Là on fait ça maman, total 10. Dans le moli 2 sucrés, dans le moli 3 bières. Donc, au lieu de faire ça au total, il y a 40, on a fait ça dans le milieu 30. Sucré, ça dit 10. Bière, ça dit 20. Boni oyo soki etikali ata mibale oyo nakotombola soki misato eza kokata kotombola soki yo nyonso okati na bando simba boye Kati pe 5. Kati pe mama 5. kasi yango esali 10 sikoyo ntango ye azoloba 10 wana ngai eloko ezolanga na motu misapi yango yobona esika na basi so okati Merci. Ah, on peut faire le numéro pour le tour au but de l'élo. Quand on a tiré avec Mokanda, avant de tirer Mokanda, on met un point. Nathalie Bateau va commander ma gamme. Va commander na panneau, va commander na nini. Va commander 28, 29. Là, on a 28, 29. Le temps on a bimé la pointe à la table, on va commander 25, 24. Na kosuka wapi? Na kotina na belisa. Na yimba bena bena sa bozi. Abite na kesolola. Na la kake ke ko solola. Na kesolola. Soki a comprendre ngate lelo. Ah c'est kazana kisa te. O azana kisa. En plus moi sina makamno sur la sali. Kaka awa. Ba komi mo kamoni. Papa comprendre ngate. lokola makomi wana yo nde omonaki yo te moto okobaki wala na Mala. Koto na leki. Si vous memeli nga mwana tu. Na memeli mwana ti. Mais na roti kilo de moi. On a plein na calcul na na ko calcul na mate. Na ko calcul yo ko sala calcul po na peso po so ko ni ko sala calcul to le mi. Vraiment na peso calcul na peso na na memeli. On a za na obi na bien. Na kine ko tala makomi wana. Ema ba le ka pe koti wana. Na tala eza combien, déjà combien de la tangisi na eli yango nyonso. Soki okondimanga ndenge naza kitoko liboso na yo makasi liboso na yo ondiminga soki okondimanga ngana yo tosali nzela. Bon, na kota nzela na ok. Comment moi on a rencontré? On va compter. Ok. Oh, la boue matambo. Ah, 160 gaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51 million. Polo. 30 kazi na ngai yango 10 na 20. Soko ndimi ngai ndimika soko ndiminga te toke na libanda toke koluka bakati bakomaka wana tokota bacalcule okopesa nga raison na soki bazala koba ah. Merci beaucoup. toke na oyo ya suka awa suka pena naza fie oyo kosolola ala osolola te mosanga nalingake mingi namonaki abe kitoko mpo napesa yo ndenge kaka oyo osengi ndenge tokosala calcule likambo te tosala calcule toza na kati ya libota donc tokobima pena ntina coin tosali calcule kuna likambo eza te awa mpenza nayoki tata na mama basenge ngai 1500 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas fier, hein? Comme ça, tu conclure, après tout ça, tu fais ça sans moyens. nakopesa nzela pesanga na nzela Attention, photo, attention. Né, bicho, não, onde vai ter que dar misso na chate, mano. Chate, chate. Chate, chate, agora esse seriba aí. Chate, mano. Chate, mano. Na evite sikoro, nazana bana basi ebele. Chate, chate. Oyeli nani? Ailingai. Yoga mutange. Yoga mutange. Oyo, yepe pomona ye Sandra. Yepe Sandra. Yepe deuxième prénom na Sandra. Yepe Sandra yo na ko Sandra ya Yo kutoza e quartier. Na yepe Sandra nini o bino. Moyeli woluba. ngalo pesa yo fona mpona la sa o ngala yebi Ngala na yeba. Mbala moko ya. Ina ba Sandra nini o boye. Avantare. Pourquoi faire Sandra? Yepe Sandra Sandra. Na yepe Sandra nini o boye. Wala só bater aí nesse menino. o nga pena na yeli awa o pena na bomi nzoto awa yeyo la sele aleki bango nyonso baza na kitoko yeyo bino bolonga boboza Sandra. Chate, mano. Bébé Kandale. Namoni batu baye kotondela biso bamemi tala babiloko awa biso mpe eloko so bapesi yo oboya mais toye komona baye kopesa biso eloko ya suka namona baye kobimisa mbongo ebimama mbongo biso tobangaka na biso
baye ono toye pona mwana na bino bongo bapesi yango. Et alors simba eloko siko na lingi na yeba yo nde moto ko permettre biso to Chris on peut dégager un peu to continuer to suka je sais pas ça ba biloko yo si to si ba vin ezali awa déjà ngai loboko ebanda kofungola déjà d'argent biloko tozwa tozwa te tozwa sikoyo mbongo wana tozwa te so ngai na bona nga kozwa ngo na maboko na bango yo moko koya okopesa ngo pa ya papa na yo soko pesa ngo pa ya papa na yo elingi oloba ke likambo ya lisolo ya mobali na vie na yo na kati ya famille oyo esili biso tobalaka aller simple aller simple sans retour. Donc, ok, au côté de la famille Moussou, donc au sangisi biso na famille Moussou. Et alors, tu vois, comme oh non, voilà, na mon affinité bien, na l'attaque lunette jour en go, c'est quoi nous? Ce qu'on lui to continue. Na pas tant bon, on fait ça tatana. Écoutez, s'il Papa ye moko azosimba mwana ye na loboko azokatisa ye ngambo. Papa chez nous, c'est le père qui marie sa fille. Et puis, il y a Mobali, papa n'est pas la moine na ye, il y a un moment où remettre ce qu'on moine à disposition, il y a papa. Il y a mon autre loba qui Sandra partie à l'élo, au commission de l'oran papa, papa non, mokoye, papa non, maman, bakomi, maman Mobali na yo, bakomi maman. Famille wana et comme une famille na yo ba obakso comme mususu merci ko ba l'action ko koti kuna na kati ya famille wana. Je répète encore et pas na mission aller simple pas de retour boni o monde déjà boni ba sali na yo ezo ke ne pas mania mais tu là mania voilà mais on va s'en rappeler ba na e ba zebi c'est ça c'est quoi une bilote tu le rappelles pas on va au Pakistan là au Pakistan Yesengo Soyez déjà à la côté.
Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Onayo totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese kwei nyonso ekwende na nguya ya kombo Yesu. Osana na netoli kombo na yo Yesu, okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Gadara. Ta position, tu changeras ta situation. On te ndoto na yo kimongongo na Yesu ebenga na ndimi papa. Natiki maso ya mokili memaki ngai na mabunga. Alandi mwinda ya bomoi nzela solo bomoi Yesu natelemi na koyemba nafongomi lelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli lelo lobi mpe libela nakomi mwana Nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo. Ndekotelema oganga belela kamba ya Yesu l'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Otandali kolona yo lolenge yo moko lingi. Kela mwali kolona se tozali kokumisa se yo Yesu yo Nzamba bomoi. Naliziba ya betesa mokakatanya zalaki kozela maininga na po azinda lobiko na ye eza na Jésus lobiko na ye eza na Yesu natelemi na koyemba nafungwa milelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli lelo lobi mpe libela nakomi mwana Nzambe motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya Molimo Santo. Ndekotelema oganga belela kombo ya Yesu l'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Est-ce que ça va, Baba Kuka? Totika la kaka na poste ya prière. Car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel.
Amen. Na yo totika mokili tobwaki nyonso mpona Yesu baforterese kwei nyonso pembeni kombo na Yesu. Osana na letoli kombo na yo Yesu. Ça fait fête la gada balisi la gada esengo makasi ya balisi hein. Vraiment esengo makasi kala kaka ozala leki na ndako akolo maboko na yo bapara batika biso ata bapara so bazalaka nga nazakolia mama soki koteka nga batikala na ye kama na batanga ba vacances donc ti na bapara na bakufi na récupérer ye tozali na ye ti lelo ti abali pe na maboko na nga mwana mo avec kitoko mais esprit posé nazali esengo makasi bakaboli facture te bapesi biloko nalati bijou nalati lisusu mwa chéret nanga et pas petite sœur Sandra aza mwana oyo boko na yo Sandra ozaki na âge nini donc Sandra nayoka mama na ye nazwaki na âge te donc banda bebebe na ye so mama saki koteka na bavacances nga na baotikala na ye nga mpe nazalaki nano mwana moke me naotikala na boti mpena mite mais nayebaki akotikala na ye komese biberon kosukola ye tutututu après toye kokola mama so baparent nanga bakufi na récupéré mpe ye tosali na biso ti lelo donc azali mpa na maboko nanga ya trop mais kobalisa mwana ezalaka malamu makasi est-ce que Sandra esamba nde nini mpo amukolo akopresente oke nani kobala abanda kobanga te surtout nde ozalaka show de trop donc ngai ti Sandra abali ti Sandra azala natika komona mbali nete ti avanda mpa na nga nayokaka pa bato natika komona mbali nete nayokaka kaka mobala Sandra pembeni boye me ngai natika kom tosona mona mbala Sandra ata 5 fois ekoki te ata 5 fois ekoki te donc akomaki koya awa ntango ase présente nde akomi siko koya aye atie mpe kiti afandi me ngai yango na kati ya ndako so yoyebi ngai ngai nazalaka tosona azala ngai na kati ya ndako libanda kuta etalinga te nataka banovelas na nga donc omona mobali na ye soki lelo ekozala ba 5e fois mais abangaki te mpona koyekoba keno en tout cas magabi nga déjà na bala abangaki te akende koyesa ba grand frère na biso koyesa ba grand frère na biso te ba grand frère na biso baaki koyebisa biso ke Sandra azobala c'est ça mais yo bokolaki ye ofefane siko omoni te ke azali kobanga yo c'est ça te azakobanga te donc ezalaki ndenge nini donc apréféraki akokoyesa bayansa liboso comprendre que ta na bala bo ba grand frère de bazom c'est la biso baleki omoni donc c'était ça lelo Gabi Tumba responsable malgré ba délire na yo ya YouTube mais aux acapena responsable ba traitaka yo peut-être musu que c'est comme ça responsable te ba délire na yo non naza vraiment responsable makasi responsable ya makasi donc talaka yo moko mwasi kitoko mwana kitoko me mibateli makasi mpe nabalisi ozomona nabalisi donc esalanga mpasi kotikala neti nga moko vraiment nafai na ye trop na bacaprice na ye na makambo na ye tout na misala na ye bongo ozomona mais donc voilà quoi oui Sandra lelo azokende eza remise à dot ou comment oui remise à dot en tout cas bakakoli te bapesi mbongo na bango normal donc date mpe chaînette na ngai donc en tout cas nasepeli makasi baimage tomonaki ke omisolo etanga 20 yele te to tokendeki kosomba lokwa ngai naza mama camarade nanga tekaka bijou nga nakendeki kosomba ngo et puis asengi mpe nga te evandeka na maboko na nga
evandaki na ndako nanga na remettre nde babokilo bango bapesanga mais na moi babi nanga kaka yaya aza nango ozo comprendre c'était ça après naye kobimisa ngo naye kobimisa ngo jeunesse nanga na biloko matoi nanga liputa hollandais super hollandais super ezanga te nene botai ana botai na botai abongwama mwasa libala bongo de la muta ba délire na YouTube abongwama donc ezafuma ka famille bila ndele de je pas en délire pour ba délire makasi makasi voilà lelo bato bazolanda yo ya Gabi muto ba délire ya Gabi s'il faut donner conseil et pas ba jeune fille on a balité ko bani surtout en tout cas babala babota parce que biso to outil vraiment na ba vie pe à moi des autres moto to monya on peut lever atina moto donc ya ti les ali au bali oza molonga ni nayo o sali foyer nayo boti bana nayo yango wana ndi valeur vous comprendre donc yango wana donc basi surtout batika buzo batika ba bilanda landa ba makamizanga tina ba via ba boîte de nuit ba nini ba non ovani na yo ozwi mobali na yo baba na mi bosali foyer na bino donc c'est ça je conseille moi bien mais le mot to le ba le bikeno outi ba vie moko ba délire bon biloko na ja zo tikango mais Gabi pe yo contacter que akobala ce qui nous va permettre pour la ko le ba te mais le bi bomo nga bokanga mpa le kutati donc ce qui nous va permettre mais il y a peur azana et déjà pour tout le monde répéter bomba ya yo nini boko yeba e pona nini boko tena miniature bilo baka minya mama etala leo bazoya ya lelo ndo make-up zéro embouteillage ekangi bango fort en tout cas voilà ya Gabi na moni natika yo dites-nous un peu dans un levita maman cimenterie dans joyeux ayi munene na kotia ngotia kolia te elubu te nga benga bien kutina ba téléphone mo iba ya na ete ateluka marché nako mikolo kuna tumbili bata guti na mikuwa bina moni obini awa koleka bato nyonso eza kaka pona esengo balisi peut-être okanisi obika mpe kala na balisi yango mwa loketo betutami mwa moke wana yele mwa loketo yaka nango kaka mwa ndambo mwa loketo yaka nango kaka mwa ndambo nabosana te eyaka kaka mwa ndambo bana monde entier embouteillage ekangi tout à fait textile sengo pour la famille Bolembo journée de la joie donc soirée moko tokoka te toza na émotion tantine na biso abali malgré retard bambula mais tokomi kaka tolingi ntongo etala na te toza awa ti ntongo eza nanu nyonso ezali yango kala mingi te eza na téléchargement oui ok merci beaucoup yaka bina moto titayo bombi bandeko no ba comédien pourquoi ya Gabi bombi bandeko ba comédien ni que yo balisa mais les deux remise te les remise à dot eza ka famille na famille vous comprenez jour à mariage nous notre table d'invitation ba oya ngai ata moi 10 personnes ba aux invitations alors merci beaucoup lelo yo za mama oza pento bokolieti bokilo na yo to ba bokilo na yo ba fandi ba YouTube ba utala yo ngoloba obani pour la banque en tout cas na osenga bango merci na considération parce que ce que ko balelo mwana to ko balelo to dire c'est que ba considérer yo vous comprenez parce que famille so balingi te ya ka pe moi keti vous comprenez c'est te ya ko bala na famille mususu en tout cas ça va que
bapesi bino honneur mpe bapesi bino kimia ozo comprendre bakausi koleka na kimia donc nzambe abatela famille wana nzambe abatela bango nzambe asunga bango apambola mabota nyonso tu en tout cas tosepeli makasi tosepeli mpenza mbote yo nde moto bali mwana ya Gabriel ngai nde tata ya mwana biso nde toye kobala Sandra Bolembu mwana nganda abali bobangi te boyebi te malgré que mwana biso Sandra azali na famille moko bastar bazali bobangi te boyebi te biso totaki star mwa tofuti okende obalaka te ezali famille oyo biso toyebi makasi tozali famille bima donc tobangaka nzambe yango tokoti na famille wana so ezali ke famille moko ya mbilinga tonga tokota te donc eza famille moko biso toyebi eza na mobango na nzambe yango wana biso tokoti kuna. Merci beaucoup. Merci. Lelo yo Sandra Bali est proche à Gabriel. Dites-nous un peu quelle ton impression surtout. Vraiment na esengo makasi libala ezala no eloko esengo pour nzamba ba l'homme quittera et s'attachera donc nzamba lobaki yango ekokisami na famille ya Gabi. Sandra c'est ma petite sœur vraiment na lingaki mingi so vraiment moto koza na pour moi ya lovi likamboza boza bo donc ataka vraiment kimia nde to banda musana biso pa Gabi vraiment esengo makasi ko balisa nana vraiment esengo makasi ya koleka yo za expérience ya obota déjà bien qu'on fait na place mona mobali lelo Sandra peut-être à YouTube akuta image peut-être j'attends sur la Sandra beauté sur la naï mais peut-être di kamoko boko ko bana beauté mais tam ta ko tomber na vidéo ko ban Sandra nini surtout pour na libala vraiment conseil na ko que ça Sandra libala qui se libala les alaka prière qui se libala les prière eza prière liboso moi soyez bilo sambo moi soyez biko sambela za moi soyez protéger libota na même mobali na ye même ibana na ye na vie soza na vie de prière te soza na vie de prière te ata obali millionnaire lobi libala ne ko kufa donc azala na vie de prière alinga babokilo na ye surtout maman abotele mobali alinge makasi basemeki na ayoka biyoka yokate soki problème ezana mobali na ye abenga mobali na ndako basolola likamba chambre suka na chambre. Apanda secret ba camarade non kasi yango de panza ba secret ma kamda bisezo mabale zo panza nat likamba mobali na suka na chambre bebe bani bomi bale bana baye bate. Merci. Merci. C'est pas le faux Sandra. Baba la kaka on ne fait jamais Sandra. Nous sommes yo. Mais na kama ile mabala nyonso le kaka mona wa marié basalaka la on va présenter kai balataka deux musumele non là c'est simple pourquoi tenga linga na ngama potete ils ont nous sommes des bantous. Kasi boye déjà ça robe et symbolise déjà robe ça signe ya mariage non peut-être ta lipota non mutamutana mafamana na sala ngai na loba na tongsa lipota te na kolata robe poni bo mona ba Nigeria ba lata sala bino lote poni ba bi africain ok le ba tala yo Mpaka mnika likuwa je, kwa taka lisolo, tasiko kuna mbali na osiko. Nena drage yo. Jona drage kwa ndeni. Toko mikuna ndeni. Kato sondeka na drage kwa, zaka plezi. Kato mwa mbali msusu. Basi msuba zaka, mbala wabenga ego, au boya. La msumbala vine wana. Bana ndeni. Nga linga na bala na chante mwe. Bana bala chante mwe. Vina. Oba hani? Mutayemba. Moyembi. Obali pe yeba moyembi. Ok. Bwe mane choral mon kese moko? Ah, ye président yo fils. Comme ta président, te bisa soka toyemba. Oyemba no kese église. Église nini?
Sambe na bima. C'est bon éviter. Boka bien ça peut être sambe na bima. Oki mangai mama nzambe za na mti. Mama mela libala. Libala za mama nzoto. Libala za mama nzoto nde. Yela ndako sa mama nzoto sa mama Yesu te. Yela ngano zela to sola. Na tuna toke. Ya cheko lito indenge ni lo wanti ya. Ata na swa choli to. Ati on est choli to. Odomona de. Là on se paye. Ngeni ba ndenge ni bango baza au se paye kwa data. Yo cheka ye bwana. Oui papa to bani mama ko lula. Ah bongo te papa. Moi ça va le monde. Poete. Basi ba telemiana, basi ba. Odo barenga nde. Ndenge ni yo poni ba yo. Basi baza le bel. Tata pina pas sopi na yo manini. L'État c'est aussi un conseil na ba ser nyonso peut-être. Oh, baza envoie ou be posta ko bala. Conseil pesa ko yele ba pesa le biloko. Après ça na confiance na yo moko na confiance en Nzambe, nyonso ko pesa na bo kanzi. C'est ça hein. Conseil on wana ka. Confiance na yo moko. La musala be quelque part fanda ko ta YouTube ko ta puta image o obseni. Na linga ke mingi. O yo tout à l'heure je t'aime fort. Na mona Gabriel. Oui, maman chérie, Gabriel a mieux. On a fait ma deuxième maman. On a fait ma deuxième mère. On a maman la deuxième bisou, merci beaucoup. Elle y a trop. Alors vraiment la carte je l'aime trop. Merci pour ce qu'on a combien? Bon, on a bien bota bana 4 na bota bana 6. Mais ça m'a pété. Na ko bota bana ko maman abiso la bébé. O kansa bota bana combien? Laisse maman abiso. Ah. Na bota bana ko maman abiso béré. O ba na de ko ni. Congo le kwayo. Congo. Le kwayo. O etalina. Voilà, merci beaucoup la ticket. Mutapala munokobolikami. Mais ça vous a problème voilà, merci beaucoup. Tout le monde a Nene Botaï à Zawapi. Nene Botaï, c'est bon à Libala. Nene Botaï, c'est bon à Libala. Nene Botaï, maman, nous avons maman, maman ensemble. Ye mutanganda ete mbona libala. Awaja mbona libala. Koba simba kwa vela kanya. Kalinga mbona makasi. Ya solo ah. Nene Botaï kana zone bate kalinga mbona ngi. Surtout mbona teli ya libala, alinga mbona makasi. Ya solo. Nene Botaï, je t'aime fort. Merci. Merci. Ah, ok. Tozali awa na ndaku ya Gabriel Tumba abalisi. Siko famille on fait na famille moi, famille atami noko. Nene Botaï ndazo binana bo. Yene mtazo mbonga libala. Nene Botaï, yo mtazo mbonga libala. Est-ce que moi na yo ça ne peut conseil bien? Attends, la PC tes origines à conseil bien. On a madame, félicitations ensemble. Sandra Bolembo, Oyo, à Yoki Sosomité, Azanaka cadré par grand frère et tout, Babolembo, plus beaucoup Gabriel, Chaoné Aigle, il est encadré qui est de moi à Zuizemité, moi à Bekirité, moi à rapporté, les lois honoré Bisso. D'abord, on a une félicitation. Voilà. Sandra, mon malamu, mon abati, moi on a poussé la pépine pour la website, maman. Na mon mbale moko. Abangaki yote? Non, tu sois là déjà une fois. Na aucun une fois, on a tout nakaye. Ça va. Et surtout beaucoup plus, mon balazan à 4 églises. Surtout le prix à la Bible. Aza beaucoup plus, il y a molimo. Donc, surtout il y a un molimo, mingi molimo. Tant qu'il y a un mosuni bouéo. Ziboka, toute la pilipili ici la sortie. Nous sentir que Nene Botaï, nous m'avons besoin kata bongo motema, atikani makamwa délire. Osani, na bomane batu. Oza mbeli makasi. Et l'autre de Masola Libala. Donc, tu bali ici. Bah, grâce Oyo, et puis ça mène la bataille sur tout. Sur les autres, ça mène la bino. Faut que nous sommes Zambie. Maman, la haute bala.
jour la kada lipamboli na fongoleli mwana motema mwana bali lisusu donc nzambe wana azwaka lokumu donc famille balien eyebanaka famille eza sa lien eyebanaka donc biso ma balien couple na biso te famille oyo bazalaka balien te famille ya balien eyebanaka omona banda bazala uta bazala ata mwakanga lopango ezalaka te so biso ozotema to famille balien te tozobalisa tala basheri bazawa ozotia kamera kuna ya bakobala baza kala mingi te bakobala baletre se eyaki nayebiso ya somo ngalisa sara wana ozomona omona badivine so baasi bazawa nayebisi yo ya bapesi deja baletre baza kala te bomona biso ya bamami mpe bapesi baletre te baza misusu mpe do nayebisi yo somo so bata masumu me mingi nde lia bakote ya bamabala nde to wana ngo te so diza o seliba o balata bango so te o ban biso te tala mama balaki mama bali akwa libala nango mwana pe libala nango benga zola mobutu toujours donc mama bali mwana pai omona oui babukilo na baolanda yo s'il faut dire beaucoup ça babukilo mo bali nanga Brunel benga zola mobutu donc les gens leur sagele mwanzambeza baoyo no babalisi te le roi babiso baluka nzambe na bosolo bo comprendre que était faut to balisa donc c'est nous a roulobaté boza en place pour nous amdeleki beaucoup plus que les a et d'émotion ba raisonnement toza bato na mona ki opena la ba pesa remise au lela ole pourquoi c'est important oté émotion leki na koki en oté que non tala biloko nyonso to ngakaka age amokime tokumisaka nzambe mokeli na nyonso ça va merci beaucoup. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine, tout équipé. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Seigneur, nous exprimons la joie d'être avec toi. Nous proclamons ton nom avec foi, car tu es le seul digne de recevoir l'honneur et la gloire, l'adoration. Tu es le seul Dieu au-dessus de la terre et du ciel. Nous nous tournons vers toi. Amen. Nayo totika mokili tobwaki nyonso
mpo na yesu baforterese ekwei nyonso ekwei nde na nguya ya kombo ya yesu. Ozana na netoli kombo na yo yesu, okangola mabota na nguya na yo mobikisi ya Fode Badara. Change ta position, tu changeras ta situation. Oteya ndoto na yo kimongongo na yesu ebenginga na ndimi papa. Natiki maso ya mokili ememaki ngai na mabongao, nalandi mwinda ya bomoi nzela solo bomoi yesu natelemi nakoyemba nafongomi lelo miso bomoi nanga nyonso ekoma litatoli. Lelo lobi mpe libela nakomi mwana nzambe, motema na ngai nyonso ekomi tempelo ya molimo santo. Ndekotelema oganga belela kombo ya yesu, l'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Les secours qui ne manquent jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.